mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, alléluia, ezali version la musique oyo vraiment etindaka ba vibration parce que les lo bando ya Congo na ebité ceux qui bazali kolala malamu parce que to ebisaki bino na 5 minutes avec César Ngadi. Na yebisa bino à maintes reprises parce que ngai maloba nanga ezalaka nganga maloba nganga boyebi makambo ebele na loba esalema boyebi makambo ebele bomona na bagera est na legisa batu na ba vidéo nanga et commis donc na ba succès d'une façon ils ont pas d'une façon virale makambo na loba qui esalemaka na loba président de la République akokoma président wana kuto akomi à peine président il y a UDPS batu loba lelo to suka wapi na epsaki bino que président de la République akokisa eloko moko tina suka esalama mais batu babandaki kontimate na epsaki bino que mutu akosilisa guerre oyo ya est ezali faci béton na yebisaki bino yango na bi soki guerre esilite na faci béton boyebake ekosilaka jamais mais tozali komona bato bazali kokamwa oyo bazali kokamwa bayebaki faci béton te biso toyebi kelingo ikosuka boye. Avant na bande émission na biso tozali ko tourner au dimanche nazali vraiment donc les émissions moko dominicale nazali ko souhaiter bino ba bon dimanche na préféré parce que dimanche bato mususu basalaka dans la semaine bazwaka occasion ya kotala ba émission na biso le week-end ya ngana vraiment dimanche na makakate ko sala bino émission ya la musica Faci azali ya Nzambe eloko yo Nzambe apesi pouvoir eloko Nzambe apesi mission neti Faci béton na biso azana mission divine eloko moko ekoki ko contrarier yango ezate eloko moko ekoki ko bungisa ngo nzela ezate na yebi ke Faci azali ya Nzambe tongo to bandaki Faci akoti na makambo ba science batu boyebi bandoki ndengi balobaka bilobela mais Faci nga na yebaki azali ya Nzambe na yebaki okende tina suka mais lelo na yebisi bino Nzambe o Faci asambelaka akosaka ete bino moko boyebi soto bando beta ba histoire soki Nzambe na kati ya masolo to eza la politique eza nini muta dirijaka mukilo ezali Nzambe et puis boyeba ke Faci abangaka Nzambe pe asambelaka Nzambe na yebisa bino ke Faci aleki ba passe belo to mona kana l'église wa Faci so azo sambelo eza makambo suswa na pesa bino anecdote bato vanda na Faci do makambo kata banange chauffer na ba makambo ba Kagame nga na vandi donc obika Faci aza noko donc noko mutabri tandela mais ninga koma président donc akoma net bato akoma mone neti Faci aza tumba na ngwaka bomona ndenga bota ba sokoro na aéroport à Belgique donc Faci na ba bagarre des fois te na pema ka boto pemi to beta masona bi président. Donc vraiment son excellence président donc tout le cas bananga na ba Kagame wana to gola la bango peza kusente obi réponse na pesanga abi César omuni makambo nyonso tout ezala kana suka pe na ezala ni bandeli pe na suka Nzambe mutu adirijaka makambo nyonso tout ezala biso makambo to sala Nzambe mutu adirijaka mais vanda omona mikoloya makambo ko salema na vandika nie le lotang nazotala ba film ezali ko leka na makambo oya Kagame na lobi non Faci muta okoka azate Faci oke na mission na ye tina suka Faci azana mission divine Faci azana Nzambe Kagame azui suka na clé boa ya kosaka na te
Kagame mutukutu donc to bandoye bakutu voix na été mais Kagame akomi ko finga akomi ko loba voix Kagame to yeba ki angote lelo to yebi voix Kagame botala makambu o eleki botala kaka ke na conseil de sécurité kuna vote za alem suboza 6 au moins alem suboza 10 alem sous 6 ba voter oui 4 pour mais il y a biso 100% nane salamate vous allez vous féliciter donc maman Nabiso ministre des Affaires étrangères et coopération internationale maman Nabiso ana azali mutu alakisi batu donc batu bandima kite ke mama wana makamba osala mais makamba sali non banda tozwa ba ministre des Affaires étrangères hier nakanisi azali donc rare pour ne pas dire rarissime il y a ba ministre basali masolo o na mboka na biso mais boye bake ce qui a travaillé ndengwana ezali idolo ya président de la République Fachi Beton parce que Fachi Beton muto akosa idolo donc il y a à la lettre donc vraiment ezali makambu donc ya kosaka na te parce que batu bandima kite ya Fachi bandima kate bota ka Fachi tango azwaki pouvoir baloba nini bafinga ye ndenge nini lelo botala nana ngandima kike Kagame lelo ba européen ba robalukale ba américain ba robalukela ye ba to balata ba njambala wana ba pétrodollar bako balukela ye nana ndimaki et puis bokanisa te ke masolo oyo ya guerre ya est e bandika ka sikoyo et sala masolo depuis 30 ans ba masolo oyo ezalaka ne bande tango Fachi a eu pouvoir za ko voyager bato mususu donc bazali ko critiquer donc eloko mo biso toza ba Fachi c'est par conviction ngai net na masa nga Blaise Londole lokoy déjà ya RVA John Kaniki ba masa nga na toza ba Fachi c'est par conviction to pesa ki déjà confiance na Fachi parce que to yebaki e usuka boy masolo ne bandi siko te batu bandoke ya Fachi pour Fachi a linga kitanga zu pouvoir akeneko longola image obiso tozala ki nango na Congo na prédécesseur na ye bandai ko bimate parce que tango zo du pouvoir déjà tout d'abord avec na problème d'expression de la langue française où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président Mzee Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Plus d'1 700 000 morts en 22 mois dans les territoires occupés de l'Est du pays, selon le rapport de International Rescue Committee du mois de mai 2000. Ces chiffres est nettement sous-évalué d'une part parce qu'il n'intègre pas les victimes survenues depuis le mois de mai 2000 et du fait de la poursuite de la guerre d'agression jusqu'à ce jour d'autre part. Aibagina okobima aibagina ba masolo te yangona quand même Fachi azaki opérationnel tout de suite jucha poti asali masolo bato azo critiquer pamba boyo kabino mo masolo banda sikote boyo kandengi Rwanda bandoko liela biso ba masolo azozwa ba engagement par rapport ya masolo na biso bino moko bolanda na vidéo ba oyo balobi o baloba likambo voyage ezande kozanga koyeba c'est normal baza aux affaires te ngam naza na cabine ya pilotage ngam na yebi. Mais il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que le président Kabila a fait un voyage. Il y a des gens qui ont dit que
makamuni ne le kanamboka pourquoi il faut nabima et nakokoloba déjà que kobima o nabima wana nde sauva Congo na ba crise oyo bomoni to traverser oyo ya ba Covid na ba Ukraine. Pourquoi Congo a résisté? Grâce aussi na soutien à ba partenaire na biso. Mais et kokako ça le maté so inabima ité. Parce que Congo image to zanga ko pesa. Ezaki ya mboka moko ya batu baza conscienté. Mais vous imaginez pays mobimba toza na voisin azozwa or, azozwa coltan, azozwa 3T, ba minerai ezo teka makasi na libanda. Pe azokendo se présenter kuna keza ya yebandimie. Alors que ba yebi bien que uta na Congo. Mais vous imaginez niveau bazaro zo biso. Donc bazo qui mais bato ba vraiment inconscient dit tant qu'à faire tozo na biso bino ba Rwanda boya na mo parce que bato na ba comprendre rien. Donc il fallait qu'on change paradigme. Qu'on la qui sabango que non. Congo ils appellent na bananango baza banana ya Congo balingi Congo pe balingi ko sala de sorte que Congo est tombouama. Ba comprendre message wana. Mais pour ça il fallait qu'on luka batou parce que c'est ça la communauté internationale. La diplomatie c'est ça. Malheureusement diplomatie ezali ba contact ba conserver maman. Diplomatie et lingaka chaise vide te. Ceux qui ont osa muta chaise vide, osa muta charisme. Ceux qui ont muta ba jeu na diplomatie simbate. Diplomatie, il faut qu'on solo là. Il faut échanger, il faut développer ba amitié. C'est ça qui nous a aidés. Et moi je suis fier. S'il fallait recommencer, on recommencer. Mais et je voudrais vous dire maman. Ba voyage on les a plaisir te hein pour osana idée te ya ndenge na kembaka ba heure à vol tamso koma boye ba parce que lobby ezo ba na 8h du matin yo koma ba 2h 3h du matin fatigue à voyage mais il faut kende il faut solo là bah c'est pas facile donc vraiment ça ne ngai vraiment si c'était que bon proposer que voyage c'est éprouvant. Mais monsieur le président, même partenaire Rwanda baza ko financer Rwanda ou azali pays agresseur et RDC. Moi tu vas jouer double jeu. C'est pour ça que nazo le banayo likambo yo ezali et umeli depuis 30 ans. Pendant 30 ans tozaki absent. Webi frazo na auto le bano na yoka kiango et pas ya sous-secrétaire d'État américain on a Yambakia je sais plus il y a quelques mois na tangoye na lobeli na quand on a besoin soutenir boye vraiment bazo fait pas nangai ça fait besoin le génocide à Rwanda na 94 d'accord mais chez moi ça fait près de 10 millions qui en parle bino tout boza complice donc na moni penza mama ningani a dit singa bi. Monsieur le Président, c'est normal. Pendant 30 ans, nous n'avions pas d'interlocuteur dans votre pays. Ça l'analyse à phrase, on va comprendre ce que ça veut dire. Bilomor Bolandi na vidéo, donc le président vraiment a été vraiment très explicite. Bolandi, Boutalaga Kabato Bazalaki na pouvoir avant Félix Antoine Tshisekedi. Talandeng Bazalaki donc na boule penza ya mbokate donc bango kaka koga donc lia likonda mundele atalaka par intérêt mundele rotala obiso to vana bamboka na to sana ba mindele arota na boule no soka moni ozano zoba memi okana ba marque wana tango ya zotala profit na ye botala penza bazo sala ba contrat bazo sala ba masolo donc Rwanda zokende côté ka ba minéraux na biso azokondo zo ba engagement na ba minéraux amboka na biso mais biso to paiement na biso donc qui dit ba to paiement na biso siko mundele osani Fatia ye a changé ma solo. A changé ma solo lelo batutala. Moni congolais azamote amabe. Ndoka Congo ezaka congolais ye moko. Mais nati batunyo surtout na même sagité parce que ba fasciste par conviction o balingi mboka neti biso bazali pe belé. Lelo Fachi a sali ma solo na États-Unis d'Amérique et comme o Fachi ateki mboka. O Fachi ateki nini mete en tout cas tala. Ba makamzo soko vandi do batumso bako sapela pelito pour boliti.
bosu au chodine penza parce que vous avez compris ma kamunini bato bazolo koloba bato tant to vanda ki Fati azo zilanini akenika coopérer na Poutine bona boya apesa ta ba menenge lelo Fati ake ko sala accord na ne salamate na ba américain pour na cesser le feu et comme que Fati ateki mboka ateki ba donc bino bolingi nini oyo te wana ezali bandoki oyo babandoko lo bananga nanga na bino wana baki soki na février soki na mars akokota na Kisasa aza nanga na bino petit nanga donenga ko atanenga ko to beka masone te petit ata la petit nanga ex kazadi ata la petit penza donc na regeta parce que bon biso to ebi petit wana azane ga ndengwa na masolo tout pe akenda ga esimba na kote kota kenda akenda penza pa nanga ataku to linga Félix Antoine Tshisekedi ataku to linga Guy Depeste ataku to linga ka baluba te mais okuki ko kende na sima nanga te nanga zo azosa likopa na M23 azosa likopa na Kagame azobomba bandeko na yo okeno kotela ye mais donc wana penza eza impardonnable ba misusu bakansaka ba masolo oyo ya guerre est bandaka na l'air ya Félix Antoine Tshisekedi ou bien Félix Antoine Tshisekedi Fati Beton a hérita masolo ye muto aussi son botala na période de Mobutu batu bazolo bapamba batu bazali koloba pamba Mobutu aloba po na ko sauver unité ya mboka na biso donc unité ya RDC akoki même ko conclure ba accord na diabulu Mobutu aloba ngo sikoyo Fati Beton ake ko conclure ba accord po na paix ya mboka na biso na ba américain problème eza Mobutu aloba ngo botala na tcheli bino extrait botala Mobutu ndenga lobi même conclure des accords avec un diable na rosala ngo po na unité ya mboka nanga bino mo bolanda. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Biomo Botolanda, wana ezali Mobutu CCC Koko Kumbwendu waza banga président fondateur. Yé moko alobi le maréchal. Boyokia. Donc pour na ko sauver mboka okoko lia cop atana sorodiongo. Sikoyo bonda président Zozilani Poutine azakuna alobaka opesa biso Satan 1 soki Satan 2. Lelo président Kovan Samasolo bomoni bato yo bazako lo babilobela bazali bato babanda ko bouleke nanga oya na kini. O nanga Charlot talaka muto iti seni akoma rebelle. Po ba benda e ba carré minier na ye donc en tout cas bato mususu sikoyo bato bazomona mabe nengi Fati Beton asali masolo na ba américain oh en tout cas zo kamisanga vraiment congolais et moko donc so pesanga na vandi na boule na heureusement que bato baza minoritaire boyoki bino moko Mobutu c'est ko Kungwendu wasabanga alobi akoki ko conclure ba accord même avec diable lupo na unité ya mboka na biso et puis guerre wana ya est banda sikote même na période de Mobutu guerre wana ezalaki déjà azo la sabino botala général wa Mobutu botala akoloba guerre ya est kaka ba Rwandais souna banani wana bango kama to bando côté biso bandakala et puis Mobutu na wana tango azo senga ba aide na ba français na guerre so 80 jours azo senga ba aide na ba marocain est-ce que ça problème awa Ukraine ba côté le kuna zo senga aide na ba européen mobimbe ça na problème mais et comme ya Fati bona donc bino bobulaki ke nanga kokoma bomunde bosuki bokosuka ce n'est que le début de commencement to komema bino tina suka botala ka preuve pa biso to lobaka avec preuve botala ke général ya phase force armée zaïroise n'époque azali ko lela que ba pesa bango ba mindugu ba pesa bango masolo parce que Rwanda côté biso donc restez connectés sur Équilibre Original on revient tout de suite. Le Zaïre est en guerre. Une guerre qui lui est imposée par le Rwanda principalement, appuyée par le Burundi et l'Ouganda, avec malheureusement la complicité de l'ONU par le biais du HCR et de certaines organisations internationales. Et nous remarquons malheureusement
que certaines puissances sont aussi derrière le Rwanda. Commandant suprême et convalescent en Europe. Nous avons remarqué des infiltrations des Bana-Rwanda. On les a interceptés, on les a arrêtés, il y a eu des morts. C'était du côté d'Ouvira, de Luberizi. Nous les avons arrêtés et nous avons eu des déclarations comme quoi ils ont été transportés de leur centre d'instruction au Rwanda. Du Rwanda donc par des véhicules du Haut Commissariat aux réfugiés pour traverser le Burundi et s'infiltrer au Zaïre. Le gouvernement n'a pas l'air de bouger réellement. Ce n'est pas avec la nourriture ou des médicaments qu'on va en guerre. C'est avec des armes et des munitions. Pour ne pas trop rentrer dans les détails. Nous insistons pour que le gouvernement fasse son travail. Qu'on puisse donner les moyens aux forces armées et les forces armées montreront de quoi elles sont capables. Bilmo Tolanda. Ouanezagi période ya Mobutu. Mais masolo ezalaki kaka lelo ba misu bazo kanza ke Fachi mutabandi ba masolo lelo Fachi alobi asala ngo abupia oyo Fachi azo sala alingaki te ke a traité soki na ba M23 lobaki yango baza ba pantin. Donc alingaki a traité mbala moko na Kagame et puis ezalaki te bato bazo kanza ya ba ko sala ba corps po bato na bazalaki na rébellion ba kota na FARDC eko sala makati. Fachi aza donc mbumbulute, Fachi aza noko, alobaki ba corps, soke salami donc yazoluka pe ya mboka na biso, ezala ya libela, ezala teke ya boye botine ba corps, po bato bazaki na rebelle alibaya ba kota, na armée na biso alibaya susu, kosala biso masolo, ezalite masolo ana abupia, donc boye mwana bateni otola tio, kalate tukuzungu la ba kosa na biso to bandoko beta na ba 3 pièces bani, parce que kalate, guerre, oyo ezali kosila mais na lagisa bino parce que ngama kama na lagisa ka banda kala na lagisa kaka na 5 minutes babilo ko moka boy après quelques années bokomona ki asobinga na lagisa bino prophétie ya prophète moko béninois akoma na kisasa te ayebi Fachi te wana Fachi ayo tozwa pouvoir abeta masolo ya pouvoir ndenge Fachi ko baka pouvoir donc ebandeli tisuka akobaka pouvoir data parce que Fachi tango azwi pouvoir azalaki ata na côté moko te aye donc Sénat ayete parlement ayete gouvernement ayete mais prophétie ewitaki na Benin. Prophète wana ayebi kisasa ta ayebi Fachi te abeta masolo otozomona lelo abeta kutu masolo trompe tu balabi tant trompe alongwe amona ne Fachi te mais suko tokusuka bino moko bolanda prophétie o salama donc depuis kala depuis Diegoka o ngana la kisaki bino pe bato ebele bazozongela ngo botala bino moko prophète béninois masolo azobeta yango tozali komona donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Vraiment bino moko bokamwa Bolanda bino moko na bili. Tu peux t'asseoir avec tout le respect. Qu'il fera les 2 mandats. C'est confirmé. C'est confirmé. Rien ne va changer ça. Je vois les députés, l'Assemblée nationale. Dieu va susciter des députés en sa faveur. C'est la vérité, maman. C'est déjà commencé. Je vois les députés, beaucoup de députés qui seront de son parti. Comment on dit ça? C'est-à-dire la majorité sera de son côté. Et l'esprit dit qu'il va utiliser. Dieu me dit, il y a une élection député là qui vient. Comment on appelle les élections de députés là? Législatives. Est-ce que ça vient? Ici ou bien chez là-bas. Dieu dit. L'Assemblée nationale là, il y aura quelque chose qui va arriver. Ce groupe là va partir. Le Seigneur dit de vous dire qu'il va susciter des députés qui feront sa volonté. Parce que ceux qui sont là sont en train de combattre les intérêts de Dieu.
Mais je ne sais pas pourquoi je vois le président Donald Trump au Congo. C'est promis qu'il va venir au Congo. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'Esprit de l'Éternel me dit, j'ai choisi Trump. Écoutez la prophétie. Rien n'empêchera le président Trump de faire aussi un second mandat. Écoutez-moi bien. Les gens vont le combattre dans le monde entier. Et l'église s'élèvera en sa faveur. Et par les prières de l'église, parce que Dieu n'a pas fini avec Trump. Ce qu'il a commencé, il doit l'achever avant qu'il ne quitte les États-Unis d'Amérique. Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous révéler. Dieu va l'utiliser pour être un instrument de cette gloire. Il y a des choses qu'il va traiter avec le président. C'est les choses de Dieu. Il va s'intéresser au pays. Dieu veut faire quelque chose d'étonnant. Il sera l'instrument de la nouvelle législature. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? L'Esprit de l'Éternel me dit qu'il va donner le second mandat à Sekedi. Rien ne l'arrêtera. Aucun opposant. Le pays sera calme en son temps. Il n'y aura pas de danger. La paix sera dans le pays. La bénédiction sera dans le pays. Beaucoup de Congolais à l'extérieur vont regarder la paix. Dieu dit, je bénirai le Congo. Je ne l'ai pas encore béni. Je veux bénir le Congo. Je vais élever le Congo. Je vais le mettre au sommet du globe. Dieu dit, mon serviteur Trump sera un instrument pour ce que je veux faire. Je ne l'amène pas en l'air. Je lui ai donné un rêve. Je lui ai montré le Congo. Il a vu le Congo en rêve. Il ne vient pas au Congo en l'air. Je suis passé par mes serviteurs les prophètes. Je lui ai annoncé qu'il y a un pays en Afrique où je veux faire quelque chose. C'est pour ça qu'il vient. C'est moi l'Éternel qui le mandaté au Congo. Je vois une société Donald Trump au Congo, c'est pas ce que c'est. Donald Trump, c'est Dieu dit de lui dire, l'Assemblée nationale m'appartient. Yes. Je suis le lion de Juda. Je marche déjà, j'ai déjà occupé les 3/4 du Congo. Je marche maintenant vers le sud. Je veux remplir le pays. Je veux remplir le pays. Les députés qui sont là, j'ai vu leur combat contre mon serviteur. Je suis descendu afin de les raser. Le Congo sera un. Vous savez, ce n'est pas. Vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas du Congo, Zaïre, Congo, comment on dit ça, Brazza. Je vois un Congo. Ce que tu dis, c'est vrai à 100%. Parce que le Congo est en train de prendre tous les pays de l'Afrique centrale pour mettre Dieu au-dessus des pays. Congo, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maman, écoutez-moi. Ce qui va arriver, ça va être étonnant. Dieu veut choisir des députés chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens parmi les Congolais qui sont des cadres. Le Seigneur a vu leur cœur. Il a entendu leur prière. Dieu m'envoie leur dire, très bientôt, je vais former un gouvernement avec des députés chrétiens. Les décisions ne seront plus signées par Satan, mais c'est les chrétiens qui vont décider. Il y a beaucoup de cadres en Europe que Dieu veut ramener au pays. Écoutez-moi maintenant. Vous voyez, entre-temps, les Ghanéens étaient à l'extérieur.
il travaillait à l'extérieur. Très bientôt, vous allez voir très rarement les Congolais dans d'autres pays. Parce que le pays produira tout. Cite le football congolais. Je le rendrai puissant. Je vois les footballeurs congolais de nouvelle génération qui vont sortir la tête de nulle part. Ils vont se retrouver en Coupe du Monde. Ils vont aller en quart de finale. L'Esprit de l'Éternel dit de vous dire, mes regards sont portés sur la nation congolaise. Je vais faire quelque chose d'inouï et de spectaculaire. My God. Il dit de vous dire, le port du Congo sera une richesse. Le port du Congo sera une richesse. Donc binomo boito landa ezali prophétie et witi teke bokolo ba pasteur ceux qui ba ebi fachi misusu ba yeso o ezali prophétie et witi binomo boito landa wana ezali prophétie et salama kala wana président de la République fachi bientôt na biso ayito zoka bokonzi azata na elokote azana sénate, azana parlementaire, gouvernement coûte donc majorité zalaki ya yete, mais talaneye match baluka. Officier wana tango bimi, donc batwazo comprendre été na profiter pour na pesa bambote na mama nanga kalanga mama kalanga mosali na nzambe ya makasi ye mutakendaki na Benin ye mutakutanaki na prophète wana boyoki bino moko yango masolo ezali ko salema. Na ebité bato penza donc bako kende na côté penza ya nanga penza est-ce que baza ba congolais ou bien baza penza bantu botala ka gouverneur oyo nanga anomaki soki na Bukavu soki na Goma botala yumo vraiment zali ko loba vraiment botala penza donc morphologie na ye botala diction na ye botala accent na ye donc rwandais 100% donc bino bolinga to zonga susu na bowumbu oyo ya ba rwandais ba ko kumbela biso na masolo donc botala bino moko na ba image ezali pasi na mawa na motema abakongomani bose abari hano mu nkambi hano bose no kusubira iwabo abari mu makambi mu Buganda no mu Rwanda nabo bose tugiye kubashakira umutekano kugira basubire iwabo. Uyu mujyi wa hano urimo ibibazo bitatu. Icyambere hari prison yari irimo abicanyi bari bafungiwemo, abo ba prisonnier abo bicanyi bose barafunguwe bari hanze, baratorotse leta yarabafunguye mbere yuko tugera hano. Hakaba bazarendo, hakaba FDLR, hakaba ba mercenaires, hakaba FARDC bakihishe mu mazu. Icyambere tugiye gukorana n'inzego zibanze kugira abantu bose, tugiye gukorana n'inzego zibanze kugira amabandi yose tuyafate, kugira amabandi yose tuyafate tuzanira abaturage bacu umutekano. Morobolandi donc batoyo nanga zana armete azani lokote donc azali pion ya Kagame donc M23 na sima donc botalaga yuma oyo ba nommé na Kagame donc bino bolingaki donc mboka na biso to zonga ndenge tozalaki kala masolo tu fatia sali poto longana bo wumbwa ba Rwandais bolingaki ezonga lisusu donc vraiment ezali pasi na mawa na motema. Donc nous marquons une courte pause publicitaire et ba partenaire na biso, donc restez connectés sur Clibois Original, on revient tout de suite. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bakongolais toyebani osali 6 mois
Kundila propriétaire. Tiens, Moussa Benamisu. On est Galaxy Mambo. 8 ans. Quel restaurant? Et ça, Moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Oyo kaka, boyebi tozali ko konne émission na biso ya dimanche ya lelo, oyo lelo tozali ko lobela ba corps oyo witi ko salema ba américain ba koti masolo ngo à 100%, ba tusiko donc des mauvaises langues oyo ba ndoki ba mona kama kamunyo surtout ceux qui président de la République asali ezala malamu bandi marate mais ba suki Kagame azui klebo wana bananga na batu nyoso tu na ba journaliste bananga ya ba Kagame donc bango nyoso tu ba katumbi basambo parce que donc donc nazo se souvenir ba tout temps soki donc nanga zo sala ba grimace ne wana batu msusu kutu ba marque que tout la musi azaza donc nanga okota nanga akota wana kisasa mais biso tozela kaite data peseki ekomawa donc bondima Fachi azali ya Nzambe Fachi mutu vraiment awe otie ba contre-temps azalité to moni yango pe ezali prouvé Fachi azali ya Nzambe azana mission divine pour na Congo akomemango ti na suka nazola tsebino ba photo oyo ya signature ya bakor oyo salami na États-Unis d'Amérique bota la ministre na biso ya affaires étrangères maman na biso wana bota la bino moko tango représentant ya ba américain azali ko pesa mbote bota la vraiment expression faciale n'étant apesi ministre na kansi affaires étrangères ya Rwanda bota ndenga apesi leka ba mbote na ba marque morokabo mais bota la tanga zo pesa maman na biso ministre na biso ya affaires étrangères et coopération internationale bota le longine ndenga izo sepilisa donc gentil vraiment zo mona vraiment que esengo ezali na côté na biso
Donc, mettons à Pessi, bon, moi, on a côté à Rwanda, Pessi, et la marque, quand il faut Pessa, et pour, tel miga, mettons à Pessa, maman Nabiso, ministre, il y a affaires étrangères, il y a Mboka Nabiso, donc, à Pessa, et Sengonio surtout. Donc, Batu, Oyo, babandaki ko kanisa ke fachi ou bien to sala tout la mwisi aza nanga azokota bon donc mututo ko wina iko rêver mais boyeba ke fachi mission oyo azwaki na mboka na biso isilité akoke nango tina suka fachi tango otika mboka oyo mutu azwango après akozwango na ndenge elongo bani akozwango ndenge fachi beton zute mwana batu mwana mama Marthe mwana papa Tshisekedi a risqué vie na ye ba barré mais nécessairement mission divine o nzamba apesa ye akoke nango tina suka mais batu oyo bakanisa ki nanga koya na kisasa ou bien guerre oyo kosila te na yebisa bino ke guerre oyo kosila na fachi beton bomoni ndenge Kagame azui suka na clé boa donc ekangiye na marque moko boye donc il a évité Souki à s'en sortir parce que Souka donc Kagame donc baro boîte qui ça y est parce que ils ont un fragatana ba américain ils ont fragatana ba européen oh ba bando signé donc ba contrat na ba minerai oyo Rwanda il produit raté après ba balukela yé ba lobi ke ba boba ça la ba reseller mais il faut le faire Fatia Zali président moko toboite ba tumsu ba Mobutu mais Fachi président la ba marque so totali Fachialepi Mobutu Fachi biloka sali non Fachi biloka sala nanu et salemate relaxa bino ndeko moko donc c'est qui ça yinga pe na mona ki nzali ki vraiment vidéo moko intéressante ndeko na biso a résumé kamwa ndambu ndenga seki Kagame donc biso sikoyo esengwe ezana kana biso ezalaki depuis na kana biso kala to banda iko banga te poto yebaki to kosuki ça va faire oyo bino moko botala ndeko ndeka seki Kagame et seki senga makasi yamana ningaki na partager yango na bino donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. Oui bino batulo baka président Félix Asa Yuma oui vous c'est que ça nga mabe moente mutakimisi Katumbi akimisi Kabila alobisi bababa Kagame komi zoba komi kelengana Kagame komi liboma c'est tout parti aux c'est que ça nga na discours ya Kagame alobi oui allez you're gonna follow them. They come and say, we're going to sanction you. To what? Go to hell. You have your own issues to deal. Bilomo Boitolanda, Kagame vraiment a commandé na niveau te Kagame soko avandi ata Kabila wana na Katumbi na so bavandi babino mwana nkoya zakoi. Fachi biloka sali bango bandimaki te ekozala surtout dossier oyo Kagame na Rwanda. Kagame azozwa ba minere na biso parce que batu bali ba guerre ya M23 et si la qui parce que epemaki calme parce que babiloko nyo surtout ba revendication nyo surtout Kagame asenga Kabila pesaki yo ebisi fakwa moko yibaka na yo est-ce que fakwa na occupé ako yiba sikoto ngofatia ebi non ekoleka bote yango na batomboka ke bazongaki mais bakanisa ki ba ozonga mais Kagame pesa azali donc azo comprendre eta muni penza bi non oyo penza azali mwana mboka oyo penza azali congolais de souche congolais solo Kagame akomi na suka na batu oyo bakanisa ke nanga Charlo lokola nanga ko koma na kisasa ubeso ki ndenge ni na yebisa ki bino awa na 5 minutes pe na yebisa ka bino ke guerre oyo ya este mutu akosisa ngo Fachi beton na kanisi lelo bo pesinga yi raison ben boyeba ke ce n'est que le début de commencement. Le meilleur est à venir. Tozana bino tokomema bino tina suka. Kalate tokolongola ba sokoto oyo tokozonga na ba costume biso parce que guerre ngo ekomi na suka. Ekomi penza na suka ba américain ba koti masolo ko ba komi Fachi ateki mboka. Ateka mboka na makamuni. Ateka mboka na makamuni. Mobutu tanga bando senga aide na ba français na ba marocain ye moko lo baike donc ceux qui po na intégrité mboka po na masolo ya paix ya mboka na ngana ko même ko signer accord na ba diabolo boyoka ki monter na tilaki bino ate boyoka ngo lisusu bato bazo tia tebe boyoka Mobutu oya loba donc po na mboka na ye po na intégrité
territorial en Bokane a signé l'accord atana diabou. Bolanda lisusu. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Bino moko bolandi parce que bilobela. Bato oyo ya bandoki o balingaka Congo te likamunyo surtout malamu balingaka ngote surtout ceux qui t'ont gagné bomoni ba journaliste o bazaki simananga ndé ba komolela na munoko mboka tel que petit na perol wa omondi ba komolela nazana tina nacha nini na été mais etamboli na ba réseaux sociaux surtout bokolela na munoko mboka tina suka. Donc vraiment na tenaki lelo dimanche na manquete na la Sabino parce que siko tozane sengo Fati azali ya Nzambe. Fati azali président moko na nutozwaye na Congo te. Guerre wana ça fait 30 ans masolo wana izalaki koleka kaka neti lelo boye bake Fati alobaki guerre wana soki to silisi yango to silisi yango po na libela ezala teke oh bo signer accord allez bo récupérer ba rebelle ba kota wana niet ezalité. Donc vraiment tokomi na suka émission na biso ya lelo na tenaki vraiment na bete la bino masolo boye bake vraiment 5 minutes et zongi en forme ezalaki ba masolo moko au niveau technique ba déménagement makambebele me boye bake tozana bino 2 fois 3 fois émission ezoleka na mukolo moko na kati ya 5 minutes avec ses engagements. Donc na komi na suka émission na biso na ebikaka ke bolingaka yango merci na onyo surtout bo sala rapport na 5 minutes boye bika ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. On a comme souka, on a changé comme moi système, il y a un remerciement, on a salango comme moi donc regroupé pour tous temps et belleté. Donc vraiment avant la bande nazalina nous souhaiter bon et joyeux anniversaire na petite sœur propre Sandra Njoka na Paris na Mobali naye. Donc merci à toi Sandra Njoka na gagné anniversaire et les kaki ma lamandi. Ba dédicace na biso ya nouvelle formule nazo regrouper ba tutu et sikamoko. Donc vraiment boyebi na bandara toujours pour na ko remercier base na ngai bato ba partager l'émission bato ba edaka biso. Donc na bandara toujours na Londres pour na ko pesa ba remerciement nanga na honorable Jean Moutala na Londres, honorable Jean Moutala na mwasi na ye na Londres. Totikali toujours na kata Londres pour na kopesa siko mbote na José Kana Kikakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamoule na kati ya Londres, toke siko na kati ya Namibie, pour na kopesa petit frère propre Babi Lumumba, ye vraiment zalaka na souci ya makambo ya mboka, atika kangaite, atinela nga ba message, bomona kazali na amour makasi. Tozonglisu na Londres po na kopesa Olivier Massamba oyazali vraiment na day tozali ko profiter pour nous représenter ba condoléances na biso le plus attristé parce que Olivier Massamba a utaki ko bungisa papa na ye. Donc enterrement na salamité ezali na niveau à Kisasa tozo programme to kende vraiment ko assister. Donc Olivier Massamba, mes condoléances le plus attristé pour na perte ya papa na yo. Donc na yebi ozo sentir siko parce que moi aussi je suis passé par là. Donc to kei siko yo na kati ya Suisse pour na repesa Edi Edo na mwasi na Edi Edo na kati ya Suisse. To tiki Suisse to kei siko na kati ya province moko ya France na Orléans pour na repesa André Mavitidi na kati ya Orléans. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Galtoke ici ko na kati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa Blaise Aïke na Caroline du Nord. Blaise Aïke, merci na nyo surtout au sala vraiment pour na 5 minutes toke ici ko na kati ya France pour na repesa mon vieux à moi le président Bob Massala, base, le président Bob Massala, na Mukajouetou, merci, il y a trop. Donc, vraiment, président Bob, Kotiga Rapeti na ote, na ebi ozalaka toujours, nanga soto pesi vie Bob Massala bambote, tokobosa na te, Désiré Pongo, les faiseurs des politiciens, viennent en Désiré Pongo, Moutamayel et Désiré Pongo, merci. Vraiment, na nyo soto sala rapport na petit na o,
Totikali toujours Nakatia France pour nous Stéphane Jokol, c'est mon cousin Stéphane Jokol, donc vraiment merci pour tout. Nanyo surtout Ozali Kosala vraiment pour na ndekonayo pour na lekinayo to kesi ko Nakatia Espagne pour nous ça. Beloti mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti mavungu merci. Nanyo surtout vraiment ça la rapport na émission to kesi ko Nakatia Lola pour nous ça pour tout de Lola. Pour tout derrière la petite sœur propre, pour tout derrière là. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes et JDDFR, ma sananga JDDFR na Paris, Dieu de Kumbi na Katia Paris, Tobo Sanité Blanchard Goma na Katia Paris. Merci Nanyo surtout vraiment au sale rapport na 5 minutes. Toko Sukisa, avant to Sukisa, tozali kopé sambote awa na Kisasa na Alengonjo, petit frère propre Alengonjo. Il a fait bateau là, ingénieur, il a fait bateau là. Merci. Na surtout au sale rapport na 5 minutes. Donc vraiment toko dit ça comme d'habitude na dokotolo nabiso Jean-Paul Djamba Kaoudi, merci naba idée na EP émission au sale rapport na santé. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Aruzwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément